basali opération erreur ye kosalema na tango ya kotonga pota na miyebaki te place moko nde bayaki kosote yango nde créer des ordres na nzoto na ngai. Si je comprends bien, bakezaki opération ya appendicite na nini na kyste yango nde créer des gars na ezali nzoto na yo. Ntango commettre erreur na ye tozongi tosololi lisusu na ye alobi non po tosimba mama esengeli boluka $1000. Tango nazongi na centre na bango moko ba docteur babangi pona koyamba ngai nde baye ko transfert ngai na bondeko. Donc mai ezobima ye matière fécale. En plus, comment se fait-il un médecin en expérience ou opérer moto ou bisaye alia maki na bakwanga maki normalement ko sa pota no kité. Grand merci à vous. Bino bato bo mesana kolanda Rebecca Bilendo Pokota la Servadi na émission na bino Masolo Yakine. Les loto ya vous allez voir, vous allez plutôt nous voir et vous allez peut-être vous dire que Rebecca endroit où elle est un peu timide, mais na koti kabo découvrir endroit ici ko tozali en image et puis na ba explication ya moto to ekota la awa po to ebi que biso tozara motonio so na mokila za yo kokate motonio so senga kalisungi na tango difficulté ezali yango moni masolo na biso etikali kaka politique te masolo ya kino etikali kaka politique te etikali kaka babaladeur na nzela te parce que tozo faire partie pe na ozali ba émission sociale nde loko pe to ekokutana na ndeko oyo to ekoluka na sika oyo na kopesa déjà mbote. Bonjour maman. Bonjour. Voilà yepsa biso kombo na yo nani? Kombo na ngai mama Viviane. Nayaki awa na hôpital na centre Liloba. Awa eza na Mandina kote ya Matete. Bayaka po bapere ngai. Bayaka kosala nga appendicite na kyste. Tango na kote na salle d'op ba docteur bazingi ngai. Tango basali opération erreur ye kosalema na tango ya kotonga pota na miyebaki te place moko nde bayaki kosote yango nde créer des ordres na nzoto na ngai. Des ordres nini créer vraiment ce ko expliquer biso yango vraiment malamu. Et puis na bandeko bakolanda ba image oyo ba yeba eloko nini ezotungisa vraiment mama Viviane. Bon eloko ezotungisa ngai nazana kimia te. Nazali kosenga lisungi mutu oyo aza malamu oyo akoki kosunga ngai na pasi oyo naza nango oyo ekomeli ngai sikoyo. Na nsima ya kosote tango docteur azali kotonga pota nzoka sotaka place moko naza kopesaka 95 kilo siko na komi na 50 kilo alors na shiti wana sante na ngai nanu ezongi ndenge ezalaka te na fisili wana oyo bango basotaki ezali kobimisa basali te ezali kobimisa batu fini esengeli bafongola baverifie na kati eloko nini esalimaki. Voilà maman Viviane nazoka ba explication na malamu mais on sepela mingi penza o expliquer biso ndenge ebandaki na ndenge ekomi na ndenge ezosote ezobimisa ba tofina ba mai et puis voir même les caca hein, matière fécale na isiko basotaki expliquer ngo biso bien na bandeko bazolanda peza. Bon ndenge esalimaki tango na ye kozonga na lali boye na butu vers 2h du matin na yoki posa ya kopise na zui cantine na ngai na bandi kopise na zongisa cantine na se ya mbeto na bandi ko sentir mai e bandi kokule na se ya makolo
ya ngai. Natala boye lidusu moko efungwami. Nde esika nayaki ko comprendre que docteur asalaki erreur na nzoto na ngai. Tango nazongi na centre na bango, bango moko ba docteur babangi pona koyamba ngai. Nde baye ko transfert ngai na bondeko. Bango koto balinge ba transfert ngai na Saint-Joseph, mais grève ezalaka. Tanto ke na Saint-Joseph, toke kokuta bambeto nyonso etonda. Nde bayebisi biso na ba docteur ya Saint-Joseph toki mambango na bondeko. Tanto komi na bondeko, nde na bandi kozwa soin na bondeko. Nde kuna na bondeko pe, bango pe baboyaka kofungola. Balobi eza facile. Ekangamaka yango moko. Mais epa na ngai nazali komona ezozwa tamulai ezoko kokangama te. Ti lelo nane kangami. Et ça lit combien de temps banda basala opération? À partir année passée. Depuis l'année passée. Donc tozo déjà na ezali octobre 2018. Donc opération ezaki année passée décembre, novembre, octobre tondenge. 6e mois. Donc une année na quelques mois, je pense bien une année na 4 mois, banda maman Viviane azo souffrir na maladie. Alors natalelaka kaka nzambe kasi lokola biso tosambelaka tozali bana nzambe esengeli nazwa bato basunga ngai pote nzoto na ngai ezonga ndenge ezalaka. Alors nazozanga makoki mbongo nde ezate. Voilà, erozonga ki awa baminganga ya siko balobaki nini par rapport à la situation parce que bango basala ki erreur na nzoto na yo normalement il fallait ba réparer yango basenga mbongo te. Bango bazali koloba totala pote difficile ekangamaka mususu soko zana chance ekangamaka yango moko. Ba docteur mususu balobi keten loko les 8 ans mulai esengeli to fongola totala na kati po ezali nzoto ya mutu. Totala na kati to vérifier. Parfois erreur wana ezali na kati. Puisque moyen total di kolo ezate. Lokolo ezali ko umela c'est que erreur eza na kati. Kasi eloko tozali nazali ko senga batu ya motema malamu pote basunga ngai. Sikoyo awa tango bozongi bango batindi bino na bondeko tomoni bino bozongi lisusu awa, c'est-à-dire bondeko nde zongi saki bino lisusu awa. Bondeko ezongi si biso te. Tango nazongi na ndako na eko senti vendredi fièvre. Fièvre wana ezobandelaka na kati ya nzoto. Alors tango ezobima libanda ezobima na retard. Okosutuka makila esili na nzoto. Sike ekomi soki na komi na fièvre fo bazongisa na makila. Yango nazali kolobake epona ngai fo bosunga ngai. Pote na landela nyonso mbala moko. Ba tarife yo combien, ba sengi lisusu combien po basimba nzoto na yo et puis santé na yo ezonga ndenge ezalaki kala parce que maman na biso abande ko peser 95 kg. Awa komi na 50 kg donc ça dit azoli a pété parce que nzoto eza malade. Ba sengi combien, ba sengi nini? Bango balinga basenga docteur ya liboso alinga ki asenga $1000. Facile wana ye alobi ke opération facile ezaka cher. Alors akobengisa na ba docteur mosusu bakouta côté mosusu. Pour moi ba permettre docteur oyo asala ki erreur po asimba nga lisusu nzoto na nga ekozala sute. Ye akozala wana te. Mais tango bango bakopere akozala na mopanzi po te balakisa ye erreur oyo ye asalaki na nzoto na ngai. Mais bato bakosala ekozala ba docteur mosusu. Na $1000 wana nde bayaki balobi ke ten
nde tosengi $1000 soki bomona na $800 tokozwa nde toya kosuka wana. Mais est-ce que bango bazo kamawa teke oumeli na maladi na nzoto pasio ezolia o muke lelo pe mutako kufa na place basimba yo nanu puis le reste ya mbongo bazela sima? Bango bato bakoyeba puisque lokola na minute oyo naza epa na bango yango nde nazongi epa na bango. Peza na docteur awutaki kote mususu ayaki awa yende mutu asenginga na zonga boye yende mutu akozwa baninga na ba docteur mususu bakouta kote mususu komisa bafongola batala bisika erreur ezali. Okay. N'habite maman Viviane oko yebisa ba docteur nini parce que ekozala peut-être aux amuta liboso toza victime ya ba makambo mususu neti boye n'habite conseil okoloba na bandeko nyoso ba corps médical ba simba banzota bato bako sala nini po baye bako protéger za ba santé bato. Bon conseil na koko pesa bango soki ozali munganga soki ozali na docteur lokolo ndimi musala wana fo ozala motema malamu pona kosimba banzoto ya bato. Mutu na mutu azana bato na ye o bapesaka ye valeur. Alors santé ya mutu ba négliger kango te. Mais tango ozali ko négliger santé ya mutu eza mabe makasi. Bien conseil na pesi bango tango bandimi ko sala musala wana fo bazala motema malamu. Conseil na pesi bango. Maman Viviane ozolia nini ozolia ndenge nini parce que santo to moni yonga personnellement nazwa ki petan ya koyeba yo tango bande ko pesona ba 95 kg nande na moni na kamwe kutu ozolia nini biloko nini ezana régime o ezosala ki ko sala ki nzoto na wezonga mwa. Bon ba docteur ba yebisaki ngai nalia bandunda nyonso ba salade ba bitekuteku ba épinard ba matembele. Donc nyonso siko balobi ke nalia nyonso mais ndenge na belaki fièvre nano penza na bandeli kolia nyonso wana te. Alors fona bandela kolia biloko nyonso pote santé zonga biloko wana kolia ko créer des gâteaux na problème aux en on a niveau libre te ko créer te. D'accord, si je comprends bien, Bakezaki, opération ya appendicite, nani na kyste. Na kyste ya monde créer des gars na oezali nzoto na yo. En fait, na ebité bandeko baza parce que maman Viviane azolela pe azosenga lisungi na bandeko amite mamalamu ba o bakoluka basunga ye penza parce que là basengi kaka $800 pour ba reprendre oezali opération et créer les voire même du tort. Nanzoto na ye, c'est une maman bandeko peser 95 kg. Mais si quoi azo pesé 45 kg. Si quoi santé nae, je pense bien à papa pour côté si quoi ça. Hein, sur otali maman Viviane, peut-être na elongindo ko reconnaître et moi qui est commissionnaire maman ou amema biso potito kendeti na masonsa ezayeyo. Donc je pense bien ça fait mal côté la ba image o. Mais n'habite maman bato nyoso ba ozana lisungi, bako benga ndenge nini, bako zwa bino ndenge nini, bako sunga pe ndenge nini. Bon, bazwaka numéro de téléphone ngai bakozwa na 081 21 95 057 081 21 95 057. Okay. Oko mekalisusu mama ko yebisa biso parce que to lingi to kabana yo oko yebisa biso lisusu problème nini eyelaki yo na mukuse et puis olingi nini ozosenga nini na bandeko bazolanda yo. Bon nasengi kaka bandeko oyo baza motema malamu oyo balingi kosunga ngai bakoki kobenga nga na numéro oyo napesi pote nazwa lobiko. Problème nini eyelaki yo na résumé na ndenge mwa mukie po bato bazwi yo pe na retard ba comprendre ezalaki nini bamoni kaka mama azopesa numéro de fois azoloba ezalaki nini exactement. Ezalaki maladi ebandaki libumu koswa
à partir ya libumu ko soir nde na ye ko découvrir que nazana na ke na hôpital nde ba docteur ba ye ko découvrir que appendicite na kyste nde ba ye ko sala ngai or que docteur tanga za ko tonga ngai asotaka place moko yango nde créer des ordres na nzoto na ngai yango nde na tina na pesi numéro na ngai ya telefone oyo pote muntu oyo aza motema malamu asunga ngai. Ndeko meka un peu ko expliquer biso brièvement eloko nye komelaki maman. Bon, eloko ekomelaki maman na biso ezaki juste esengaki basala intervention chirurgicale pour na maman na mbongo tozaki nango tolukaki esika esengelaki basala intervention pour na maman tu trouvaki que non na centre ya médical où ils en a liloba wa peut-être soit tokomi tokozwa solution pour na maman na biso ma oya boti biso a ndimaki quatrième na biso to 10 matoko poiti amema eti na centre na bango po ye des fois sala pestage awa na mbongo tozaki topesaki après avoir kosala intervention ya kyste o basalaki maman na appendicite tu as que trouvé que non l'erreur était chez les médecins tant à commettre erreur na ye tozongi tosololi lisusu na ye alobi o non po tosimba maman esengeli boluka $1000 biso tolobi comment se fait-il erreur esalami pa na yo médecin tant toye ozoluka biso sous $1000 et osala que non moi incompréhension moke leka baye otinda biso na bondeko tokene na bondeko na moke tozaki nango tosalaki vraiment fort maman zwa soins médicaux en plus tellement tout se confie à Seigneur Jésus-Christ qui est le Dieu véritable ndé makomi lobi na 1 Jean chapitre 5 verset 20 à 21 yenda salaki intervention ya maman Viviane maman Mambotelelo abimi na bondeko tozongi na ndaku et osala sima il y a 1 ou 2 mois quand même ma campagne se répété maman ba forte fièvre mais komeka ko bisa biso ya ba ki créer des gars na nzota maman expliquer ki biso metolingi yo étant que moi na o vivaki ba des gars wana sur place ou expliquer biso zaki des gars nini ba des gars ezaki ceux qui maman afandi ou alali donc azaki aza mutu moko akofanda bongo te faut atia ba linge atia ba bitendi pour ba mai na matière fécale et ezo kobimae donc ba dégâts o ezaki ko sala mapa maman ba dégâts o ezo sala mapa maman yango wana donc mai ezo bimae matière fécale en plus elo ngana ko mona o sala nga pasi comment se fait-il un médecin en expérience o opérer moto o ebisaye alia maki na bakwanga maki normalement ko kausa pota nokite matofi nezaki ko bima mama tango arrêter ko lia ba maki nde matofi na moye bima iso ezate ba matière fécale muke zo continuer ko bima mais Seigneur Jésus-Christ azo ko protéger mais na kolinga ba médecin ba infirmière na ba infirmière ba tala verset à Psaume chapitre 1 ba tango vraiment du début à la fin pour conseiller à kanza et apporter en plus te totambola to sa musala ezala ba artiste chrétien ezala ba chrétien artiste ezala ba umbona nzambe ezala ba médecin ezala ba infirmier tout ça musala na nzambe na bolingo pe etambola elongo na misala donc o ekomeli maman na biso c'est touchant c'est choquant maman ndenge aza wana ti bomoni akondi makasi bongo azobima mai
azobimana matière fréquale. Mais Jésus-Christ est tellement azanzambo asola azanzambo ya protégeaka. Azanzambo ya protégeaka azo protéger maman Viviane. Donc pour ça na biso ezali na ba moyen tozali nango vraiment tobimisi mbongo mingi pona mama. Toza penda na posa ya ba o bazali na ba moyen vraiment ya kosunga famille oyo maman na biso Mambotelolo Viviane. Enfin gloire ezongi pa ya Nzambe. Tokoki jamais kotika maman akende to akufa kaka dans le néant comme ça. Aza maman moko ya 9 enfants. Aza orpheline akufela papa na maman. Donc toza penza na posa ya lisungi ozala mombo na Nzambe ozala chrétien artiste. Ngape nazolo bakat no isika naza chrétien artiste naza mombo na Nzambe na panzaka parole liloba Nzambe en chantant. Babing sanga na l'église ebele. Pour le moment naza na numéro ya téléphone nante pour ba ucho yibanga ba appareil des fois. Comme ça bon ba bengaka na numéro ya mama ba ozwa mama. Vraiment to sunga maman na biso ezeloko peut-être ndeko zolandanga na ndaku ekokomela peyo na libota mais okomona ke non tant yo koloba okoleka na nzela ya ba grand artiste comme ma maman Rebecca Labelle okozwa pe lisungi oyo o s'attendaki na ngote na vie. Donc tokosenga na bandeko nyonso bazolanda biso vraiment tosungana tosunga mama na biso elo leki bolingo na misala ezate. Donc mingi ya koloba ezali me na suki na. Merci mingi na bino bandeko bolandaki masolo ya kine lelo kaka nde na episaki bino ezalaki pe ezalaka pe émission sociale parce que na ndambo ya oyo ezali partage social na biso tokitaka na besika oyo ebele na mboka na biso awa na bakwa mosusu tolakisaka bino ndenge bato bavivaka lelo tosepelaki toya na hôpital ya centre médical na liloba ya Nzambe eza na Matete na commune ya Matete mbe tukokutana na libota ya maman Viviane na bana na ye précisément mwana na ye moko pati oyo abengaki biso et na ye moko maman Viviane na oyo ezalaki kana ye ya maladi boyoki ba explication ya famille. Je n'ai pas de commentaires à faire seulement que na bandeko bosimbaka banzoto ya bato bino ba docteur boye ba ndenge nini boko considérer ezali banzoto ya bato parce que la santé c'est la vie kotala eta maman komi nango c'est plus que ceux qui ezalaki Nzambe te peut-être aza moto il fallait kufa bandaka la Nzambe nda batelier bongo bandeko boko soutenir bango bobengami bo soutenir bango numéro na ngeza wana boko ko benga parti na nga na komema bino pepa na ye soit boko benga numéro ya maman o apesaki ekozala malamu mingi. Merci pe na tondi bino botondi bino bo mesana kolanda ngai na pesi bino bambote mingi tonton minga na sima ya kame ya tonton minga na régie na biso na montage et puis Aran Lubamba qui est derrière la caméra bambote mingi na bino na famille Pukuta Mobimba na bandeko nyonso Nzamba ko toucher pour la situation ya maman Viviane na pesi bino pe bambote mingi. Merci. Bonjour bandeko nyonso balandi ya 3fois.w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal
www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info16, Boko zoa informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.